ya Congo lokolenews.com. Lelo tozolobela likambu na mboka na biso ba mabale ezosala maebele ba divorce pe komi mingi. Pona nini? Toyoka lokole ya bana mboka. Ote mingi. Tozomona lelo na Kisasa mabale ezosala ma mingi, ba divorce pe mingi. Pona nini? Bon. Mabala oui, mabala ezosala na ba divorce mingi. Pamba te bana ya basi mingi baza koyokela ba para na bango te. Alors nde yango wana ozomona ba divorce ezali kosalema mingi. Bon, ya mibale bana mibali pe baleki lokuta mingi. Ako yebisa mwana mwasi ya solo ke na kubala yo me azo kokisa verite na yete ndenge aza koyebisa na mwana mwasi. Bon, na kote ya mwana mwasi azenyo sokondima. Bon, tango akotale lati omona eleki ndenge wana. Nde yango wana. Mais papa ba divorce ngo pezo sa mamokili mobimbati. Eza na poto, eza ana mboka na biso, eza na donc na bamboka ebele. Divorce comme ça ma mingi. Libala 1 mois bokabwani, 2 mois, 6 mois bokabwani pona nini papa? Mais koko pare poto na biso te, biso tozali ba africain. Bon, poto bango kona bazali bato ba évoluer. Mais na poto ezali penza kokabwana mingi penza te. Malgré biso tokoma na poto te mais ndenge bandeko bazali na poto ba yebisaka biso mais kona penza divorce penza ezali kosalema mingi mingi lokola na biso awa te. Merci papa. To mwasi wana to mubali wana. Est-ce que bazwaki temps ya koyebana? Combien de mois to année oyo ba basali avant babalana? Bon libala bat ba umela. Libala bongo yeka lelo mapena balio. So bo sai da 6 mois ça debe. Bongo de 6 mois ne ngolo bani. L'état est 6 mois. Si l'état est 6 mois. L'état est 6 mois. Est-ce que 6 mois ezolo banango loroté? Tout cela est basé dans comportement. Porte l'état aeba libala. Mais et maintenant les comportements. Hein? Est-ce que l'état est bien au comportement? L'état est bien comportement boni oyo basi bazali ko afficher du jour au jour. Tomi bali bazali ko afficher du jour au jour. Toba pesa e mbongo ya mukieto te. Il commence à dire n'importe quoi. Ya, pona kaka mwe lamba, pona kaka mwa lipapa, to pona mwana lobaki boye, to pona boklo lobaki boye, et c'est ça qui fera que non allez, kende boyana. Oh, ça n'a aucun sens. S'il y a un problème, et c'est nganin, bo vandi, bo sololi, bo trouver aussi la solution ya likambo onde bozanango. Rien que ça. Bon, à savoir qu'il y a une bazali bien caractérisée, peu de divergence à connaissance. On peut tout dire ou ne pas, il y a une divergence, il y a connaissance, maman. Ba divorce c'est ça ma mingi po anini. Ngala ko linga mobali mo bolelo ya azwa bali ngai. Toke nanda ko simbite. Photo kabona kakati. Ils sont obligés photo kabona. Po loko soke simbate fo bo kabona ka. Bon bozana ki chéri, boye bana kité. Yanga ngamba mo bokotika nanda ko boseka mo bokabwana. Bon na ki chéri atanga na mabe na ngai. Na laksa mobali na teke na mabe. Na bo mabe na de façon sani abala ngo no rengai le na ko nanda ko laksi bizali nga mabe. Bon so ça ki ye pasa bizali mabe. Ako laksa ngo nanda ko sani photo kabona ka yo mo ba divorce c'est belé poani. Ezo simbate nanda ka mabala. En plus pe mibali msoma bana kaza ndaku na mwasi mwasa yeba te mobala bota libanda o mobala bota ba mibale bana misata on yo découvrir ngo sani su na mutema yo sipo te bien la lingi mobala bela bolingwa sote no sana ko bimana ngai ne pe biso basi bana msuto na manda ko le mibali wala te tant mobala yo découvrir dans sani divorce c'est ça la ma tolili no pesi na bandeko bazolanda biso bon tolinga pesi pour ba marier ne bazanga ndanga mabala
faut bazala fidèle na mibali na bango basi mibali bazala fidèle na basi na bango tant ndelo ekwe na kata faut ba vendre sa moi si bozu conclusion likam et ate likam c'est comme no faut ça divorce pour to lingana pour la divorce to lingana pour le meilleur et pour le pire tant dem mbeye photo vendre tout solo là to arrange donc pour na ngai basi bazala ndaka mabala su batambola mabe faut batika mibalo pe batambola mabe ndaka mabala faut batika basa la foi to ke liboso pour to lingana ndé pour to kabona to lingana pour to vendre libela pour la conseil na ngwana et yo kani bon merci nano na mutuna nayo ngai na likambwana na koikolo bango na biteni mibale yambu nanu libala bato bazoko comprendre yango te zanga koyeba kozanga koyeba yango divorce ezoko salama po ngai namonaka libala ezali ministère omoni exemple la Bible balobaka nzambe aza mobali ecclesia ezali mwasi mais lorsque biso ecclesia ezali fidèle na mobali na ye tokokabwana te lorsque tata pe azana posa ya mwasi na ye bakokabwana te mais oya biso tozui yango lokola eloko moko pamba c'est-à-dire mwasi azokoloba libala ezali ndako ya mbeto hôpital ki camarade bongo na bongo donc ezali si comme mabala bazoko sala ya intérêt alors tozoyeba penza te ke tango biso tozobala na tosali union alors union wana soki ezali wana donc nyonso mabe na malamu esengeli kondima mais basi to mibali tozali ko supporter eloko wana te yango eloko ezoko sala ke ba divorce ezala mama na ngai pasi ya Kongo nde ezosala bongo tanke mobala aza esuna eloko te bo boyokani kozala na ndako ndenge nini yango wana sikoyo yo ndenge ozoya koluka boye mobali otike na ndako est-ce que olingaka koma aza na eloko te kaboka bwana kaka mpo kaka pasi eza na mboka bo mpo na ngai lokola na si nasalaki ve nakoki kosala séparation ata mokolo moko te mpo libala eza malamu na bapasi nyonso ifo kosupporte yango eza te owela kaka keso mobali aza na eloko te yo bomi libala eza yango te wana olingaki ye na profit libala ezalaka nano bolingo nano zwi bolingo wana otie na motema lelo soki aza nango akosunga yo lelo mpe soki aza nango te osupporte na bapasi nyonso tu wana mpo nzambe obosana bino te bon mabala esama mingi badivorce mpe esama mingi bon mokili etambwaka mabe biso toyeba bapere na biso kala bamabala na bango ti babala na bapapa biso kala ti lelo mais oyo tomwa mona lelo mona lelo lelo mwa atambola omwa mobali abali mwasi lelo pendant quelque temps omona boye bakabwani oyo mwasi akenda par na meta mwasi aboti bana 5 6 7 mais base maîtriser lisusu te kofana na kati ya ndako ya libala mais bino mibali bokoma obala na sentiment omwanga mwasi mo boye azaza na bamakambo na ye yo linkaka okangama na ye ka bobala bino ndaye mo mpe bino na mibali biso mpe basi tokoma olanda bino bongo mpo na nini yango ozomwa badivorce ye salama bon naoloba nini place wana donc eza lokaka ke mokili nde ezokendele mabe mais monde liboso ezalaki bongo te ozomona liboso ezalaki bongo te liboso ezalaki ke mwasi soki alingi mobali donc bazalaka na yembe siko lelo ekomi ke osangisi ata oza na ndako ya libala soki kuna ozwaka bilengi bien te okomi okeluka ya libanda bino bapapa moto bobanda yango te avant mwasi abima libanda ezali bino bato bobanda ya solo mambo ozoloba bon naoloba nini place wana pesa na ngai eloko aloba te bon mabala ezosala mebele badivorce mpe ebele suite ya nayebi te nde nakoloba tokobenga yango infidélité ou comment mais nazomona eza mingi cause eza mingi ya bampiaka mwasi akoki koya na ndako oyo mobali alobelaki eza makambo mosusu mais ye aye avivre mpe makambo mosusu omona kozala su contente te il faut kaka luka libala wana epanzala nango
peut-être na basensi wana donc cause ya badivorce eza mingimingi bampiaka na bacomportement mabe oyo ya mibali. Bon, selon nga pena elongo nga na oloba likambo badivorce ezosalama tro na kati ya mboka na biso surtout na Kinshasa. Premièrement so olandi bene bapapa na biso bando ovanda na bamama so otali caractère bando ovandela okomona koma très différent par rapport na biso. Lelo biso banomona bapapa so oti mosala omona mama alongoli papa mwa elamba alongoli mwa sapatu asali maboye toujours ane so bando contribuer na kati ya amour. Do babiloko wana to bando contribuer na kati ya amour et puis bamama bazalaki na patience ya makasi mpo bayeba eke bapapa baosala mwa salaire ezoya lelo misala eza te. Mama akovanda mpe bamoni kayeri mo lelo aliaki lobi aliete lobi kuna moni boye nkola akutana elo mo quelque part asala nini okende toujours epesa ja makambo ebele badivorce komoya banini surtout nga namona makati ezalaka mankema nde esala boye so olandi bafia bato mingi baza bambongo ebele danger mpona omona bamakambo wana ezala na kati ezala mapasi mpona mwasi aolengana na mobali na ye mpona ye mobali na lelo so bakabwani en tout cas ezala pasi mingi mpona ye mais lelo mosu azoloba akenda kotikela bana na kokende mpona nini aomonaka azosouffrir trop azomonaka soki atiki bana ke ondira akomi calme akomi en l'aise par rapport na place avande na libala. Conseil nini opesa sikoyo baoyo bazolinga kodivorce? Bon mingi nga naomona divorce tro esalama mikolo oyo eza mingi eza bamankement surtout premièrement eza na éducation. Éducation mingi bana baoya nango mikolo na mandako mabala do bauta nango epa na bango aye na éducation mabe ntango aya koma epa na yo bimisa éducation na moye simba do yango mona suka mingi badivorce esalama. Mais à part ça conseil opesa makasi kaka na bamama bakitisa mitema te bapapa baza na mbongo te bandima nano bongo mpona eza bongo comprendre bakima papa te mpona so papa za mapiaka atikeli papa bana se nini ake Lwanda basi kombe baza Lwanda lelo bajeune fo biso toyebi oyo babalaki ke omoni mpena mare de pipi ame 2 mois 3 mois oyoka mosi na koma na Lwanda atika bana koto suite ani bacomportement baoya nango avane ndako na bango aza na mibali 4 avande mpa na bango aza na mibali 6 ntango akozwa moko avanda naye abanotala ndenge bande kovivre libanda azolata danger azosala danger ntango aye na ndako akomona siko neti abanozonga nsima mpona komozelaka ya papa eyaka kaka mona bongo mpe moya kokasio eza ta se nini adeborde naye. Bon so naloba mwa mingi te mwa moke selon mpona nga biso bajeune badivorce kote na biso esalama mingi mpo deke bozwi na eza mwa mingi te. Alors bajeune fille mingi otike na ndako yo bimaki ya mso kekoluka lara ya tikali amoni mwa père mo bazala mwa lara na ye envier allez pas père wana ozomwa balara danger pa na yo lara moki allez divorce ye matate bimi bopanzani donc ka ndenge wana yango biso bajeune garçon ekisa bapiaka misala eza te. Alors bafia lelo bamoninga mbongo mingi bolingo mokie mbongo ebele. Alors biso sikoyo te mbongo eza mingi te yango mpe tokabonaka bwana bango donc ezaka ndenge wana. eloko esala biso bongo eza kozanga ndeni bapapa bakobima boye ayebo mpiaka aoke abeti mwasi lisolo na ndako mpiaka mwasi akokoka te eza basi mosusu balanda mibali na nsima pesanga mbongo so mbongo eza te bitumba ebandi mais ayebi te oyo toluka totelema badebu koluka bambongo akotelema eza tosala bakompagnie te totekaka nde tolukaka kaka oye ozwi opesi bango bale na bana so eza pete mama bomesana kodefuma pa boche kodefuma pa ya omona bongo mosusu aza na car aza na biloko evelien bandaku alandi na ye loyenge wana mpe akoti na loyenge wana suka so ngona bamabala ekufa ebele kindumba ekomi ebele na mboka bota mpe eleki ebele mpo ani baasipote mpiaka te bongo eloko esala bongo divorce eleka tro na kini mpo bapeti oyo baye mikolo oyo baya nde na moto fort bana mike boye baotisa bino basere bango panzi likolo bapeti yango propre lekeleke en tout cas moya osala yati omona lelo babiwela kobota me kowela kobala te so weli kobala yango wana ozobwakisa mare ya palin te mare ya palin number 1 tokobwaka ye te number 1 mosisi mais kanga makana na ye ebongo yo okelinga so libanda po ani en tout cas roi Salomon ala na kombele bon te omwa makambo ezalaka ndenge vitesse na palin mwa betage elandana yango tokabolaka
côté au Mwandam, côté au Mwandam. Donc, héritage, on appelle ça la bien. Et c'est héritage, et bénédiction. Lélo, après combien de temps? C'est là Lélo. Moi, là, 4 ans, 31 GTA. Ce beau tabamotage. Mère Hermofo, Azara, moi, laisse, banini. Y'a au moins la Hermo, Noko. Moi, les bandes de Sarah, moi, Pépé, les rois. Et tant qu'on m'appelle bon. Maman ata yoki na ya dans c'était pour banda to botama non to mona maman moko to beta tolo on papa wana deuxième bureau nanga mais biso wa papa to beta ka tolo on comprend ah les ala bon bon ngai maman ko yoka ne nga na frapper mais yesu nga na yoki ba frapper ah wana mère lo ba dépalé wala azu na shebangu wala ya la bon olimbise zate wana Bona pena donki atabanganga baye. Moi été. Soit 5 divorce. Soit 5 divorce. Bon eza makambo. Soit 5 divorce c'est makambo yemo kaka po. Biso dans so ben solo câble. Na zonanga mai musupe remplacer ka bokoli balifa. Eza nanga makambo. Eyoka. Enfin conseil on peut se bango moni lelo boyo kanizete na mabala pone. Moni surtout ba chef fio ba ko musala age musala na musala kuna azo bana ba patron na musala mo bana nda kutanga we bango ça dit divorce bela Kinshasa ils ont même la fidélité ya ba maman bien pe ba papa bolinga pe libanda mingi ya bolinga libanda mingi non moni mama moni madame aza mobile ça dit yoko ni mate mobile no ay malibanda loko mobile ay malibanda yo pe malibanda so bimana seke uzasu ila su libala te yo zela mobile no ndako so mobile so mibali musubaza ya mibali basala ya mibali musuba infidèle baza mais pardon eza mibali infidèle baza mibali baza abmine libanda mais jamais yo mwasa ndako jamais okola na loko no loko mobile na ngala na ndako te ngapelo ngapela la na ndako te au moins ça divorce ba divorce c'est bien ba foyer zo ya bon to comme na suka ya émission na biso boyo kindenge lokole ya bana mbokeleli na pesi mbote epa ya David Olito Solution Fabrice Malita Papi Nekina na bosanité petite propre Laetitia Bisengo Dodo Delo Congo Solution.com ana mputu na Canada merci na Gidi Bisengo yene mtazu biso lelo na bilili merci na Patrick Sala yene mtaza na régie na pesi bino nyonso mbote to mona imbala sima